Je vous rassure ici, bakotikala ko réussir eloko moko te, parce que baza batu o biso moko to fabrikaki, baza ba opposant des circonstances. Ce que je vous dis là, c'est ce que j'avais dit à l'autorité suprême, puisqu'il voulait que j'entre au gouvernement. Naebisaki que mokonzi, je préfère kotikala na base, puisque naebi que bandongolo miso ebele bakoya, il faut bakutana na résistance tango bakoya. Nayebi ba stratégie nyonso to bandai kosala pour mener des actions. Mais na bande konabiso ya CLC naza koyebisa bango boy. Ba se rappeler très bien. Tango mokonzi na biso Jean-Marc alobaki makambo 50-50. Bangajaki bras de fer ya kofinga biso. Bango moko bayebi suka makambo ekomaki ndenge nini. Ils étaient incapables de mobiliser même 1000 personnes sur la voie publique. Lelo basa la keba. Mutu aza ko diriger Congo lelo ba Congolais ba surnommé Kombo Fachi Béton. Na koyebisa bande kona biso basala keba bakota na makambu oyo te, bande kona biso basango na yebi comment est-ce que nous avons cheminé ensemble du temps il y a rassemblement. Il faut faire très attention, vous se laisser manipuler par des politiciens en perte de vitesse T. Parce que IDPS tel que nous sommes là, nous n'allons pas nous laisser faire. Devant certains politiciens de 48 heures, batbaïbana kilo bilobiao. Ebele bazongelaka makambo oyo de temps en temps. Boye bibino nyonso ke tozalaki esika moko na bande kwa lamuka. Boye bi yango bien, eza secret pona mutu ata moko te. Biso mokonzi na biso mwana mboka Félix azaki sincère et pas na bango. Azaki très sincère, azaki na ba arrière pensée te. Mais basalaki ye ndenge basalaki Joseph et pas bande konaye na Égypte bake kote kaye. Po bayok soni. Mais lelo po mona ke ba Congolais, ba combattant, boza bato amaye le belé. Bomibetela nanu maboko. IDPS viva! IDPS viva! Likambo ya gratuité, c'est une question de vie ou de mort. Nous devons soutenir cette démarche du chef de l'État puisque c'est constitutionnel. Moutouata mon côté à côté le Méliango. Soki batu baza sincère. IDPS viva! Bandima biso toko initié audit na ba école nyonso wana po bomona comment est-ce que bando ibambongo mbongo wana et profiter te na peuple congolais si ce n'est que pona ba intérêt na bango moko na kotika likambo wana te puisque trop c'est trop. Cet individu par manque d'arguments raconte beaucoup de bêtises sur l'IDPS. Pour votre information, directeur des cabinets adjoints chargé des questions juridiques, il y a chef de l'État, professeur Eberan, Otoyo Kanaki Naye, Otokutana Ao, Aza Mutuya Bandu, Mutuya Kwilu Pe, Mouyanzi Pe. Mais je me demande comment expliquer un monsieur qui a géré mal le pays quand il fut premier ministre. Azokende Toyo Kananano, s'il vous plaît. Monsieur Mouzito, je cite son nom. Je cite son nom. Il peut viva. Bino Bolandaki, discours ya Mokonzi Mboka na Nations Unies. À quel moment Mokonzi Mboka
accusait les gens de Bandundu aux Nations Unies. C'était à quel moment? Au moment où nous parlons, le monsieur est en train de dresser nos frères de Bandundu contre les chefs de l'État. C'est inacceptable. Nous n'avons pas ce temps-là. S'il vous plaît, Basalaki, Lamouka, croyant qu'ils vont effacer M. Félix Tshisekedi politiquement, mais Zambé à confondre Bango Nyonso. Et ce qui est plus pire dans ça, c'est quoi? La femme de ce monsieur-là, c'est ma sœur de chez moi. Mais je suis surpris, quelle est la haine qu'il a aujourd'hui pour déplacer le débat politique, amener ça sur le plan tribal. L'État est déjà... Allô? Kaya wa santé eza misuma? Ah! Katelinga lingala pour la santé à moi là. Mon fils, pour ma santé, Misuma? ah, Katelinga lingala. Bandeko, Misuma ezali kokatela moto lingala te. Oh! Ezali micro de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, moto nyonso oyo afikaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, Misuma ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, Misuma akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo Misuma ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, Misuma akosokipe na mort mpe korbia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoka. Na Misuma, ta santé c'est ta vie. Eye papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa. Ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa batrakaseri nyonso ya transport ya badélégation spéciale na bino ya famille pe batransport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na eta ya mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka
na Kinshasa en particulier, pe République démocratique Mobimba, kaka epai ya bandeko ya Power Bascar avec impact. Power Bascar, mosala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Bascar, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Masola kitoko na bandeko na biso ya CLC naza koyebisa bango boye ba se rappeler très bien tango mokonzi na biso Jean-Marc alobaki makambo 50-50 bangajaki bras de fer ya kofinga biso bango moko bayebi suka makambo ekomaki ndenge nini. Ils étaient incapables de mobiliser même 1000 personnes sur la voie publique. Lelo basa la keba mutu aza ko diriger Congo lelo ba congolais ba surnommé Kombo Fachi Béton. Nalobi IDPS viva! IDPS viva! Lelo na ko révéler bino secret moko. Batu ebele balobaki boy. Pona nini? Yo ba makambo nyonso ya makasi. Oye tali IDPS ozalaki au rendez-vous. Tango basali bino coup d'état na Genève, olinyaki oboma mutu. Tomonaki ozalaki na mbwela, ozalaki partout. Mais gouvernement ebimi yo lobi na kokota te nazotika la libanda. Natika la ki libanda pour faire face à de tels genres de provocations. IDPS viva! Ce que je vous dis là, c'est ce que j'avais dit à l'autorité suprême, puisqu'il voulait que j'entre au gouvernement. Naebisaki eke mokonzi, je préfère otika la na base, puisque naebi que bandongolo miso ebele bakoya, il faut bakutana na résistance tango bakoya. Nayebi ba stratégie nyonso to bandai kosala pour mener des actions. Mais je vous rassure ici, bakotikala ko réussir eloko moko te. Parce que baza batu o biso moko to fabrikaki. Baza ba opposant des circonstances. Na koyebisa bandeko na biso. Basala keba bakota na makambu oyo te. Bandeko na biso basango na yebi comment est-ce que nous avons cheminé ensemble du temps il y a rassemblement. Il faut faire très attention, vous se laisser manipuler par des politiciens en perte de vitesse T. Parce que IDPS tel que nous sommes là, nous n'allons pas nous laisser faire. Devant certains politiciens de 48 heures, IDPS viva! IDPS viva! Likambo ya gratuité,
c'est une question de vie ou de mort. Nous devons soutenir cette démarche du chef de l'État puisque c'est constitutionnel. Nous toitons mon côté à côté les Méliango. Ceux qui batu baza sincère, IDPS viva, bandima, biso toko initié audit na ba école nyonso wana po bomona komate so babando ibambongo. Mbongo wana et profiter te na peuple congolais si ce n'est que pour na ba intérêt na bango moko. IDPS viva, IDPS viva, na kanisi makambo oyo etali gratuité mutwa bengo mopanzite ke no moni bakena makambo mbangu mbangu ezali kambo ya mbangu ndangu te ezali kambo ya misolo. Ce sont des millions au bamoni eza kokima bango au babanda kosala ba projet ou ezaki bénéfique te ni na ba élèves ni ya ba parents ba élèves ni encore moins les enseignants. IDPS viva, IDPS viva. Nakanisi boko s'approprier likambo oya gratuité de l'enseignement. Hein? Bobete la mokonzi mboka maboko makasi. Nakoyebisa bande konabiso ya lamuka boye puisque bango va choisir voie oyo bako perdre encore des plumes ndenge ba perdaki bitumba wana lelo nakoyebisa bino boye ebele bazongelaka makambo oyo de temps en temps boye bibino nyonso ke tozalaki esika moko na bande kwa lamuka boye bi yango bien eza secret pona mutu ata moko te biso mokonzi na biso mwana mboka Félix azaki sincère epa na bango azaki très sincère azaki na ba arrière pensée te mais basalaki ye ndenge basalaki Joseph epa bande konaye na Égypte bake kote kaye po bayoki soni. Mais lelo pour mona ke ba Congolais ba combattant boza bato amaye le belé bomi betela nanu maboko IDPS viva, IDPS viva. Bato ebele bamonaka bisoneti bato amaboma mais bato basali pouvoir otoza nango lelo eza babino oyo ba oyo batangaka Bible bayebi passage biblique wana où l'obaka, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle. Yango lelo fachi akomi fachi béton. La pierre de l'angle lelo, la pierre angulaire. Oyo et comment mis dans Saintes Écritures de fachi ba congolais balobi fachi béton. Bazako se rendre compte que la réalité est devant eux, mais bazako capitaliser yangote. Ebele batalaki bambongo na bango, ebele batalaki ba carnet d'adresse na bango, mukolo wana bakendeki po ba humilier fachi mokonzi mboka o nzamba ponaki pona ba congolais, mais lokola ezaki volonté en zambete. Yango bomoni bango nyonso bazo sala unité moko ya lukuta na miso ya bato. Unité moko ya façade mais intérieurement chacun a son agenda. IDPS viva, IDPS viva. Nakoyebisa bino boye
Maman Gisèle Télémana Nicolo. Bobete la maman na biso maboka. Maman Gisèle oza ekolo nini? Naza Mubunda, naza muta ya Idiofa na province ya Kwilu. Bobete le maboka makasi. Muke mutu wa Bandundu, muke mutu wa Idiofa, muke mutu wa Kwilu. Loba. Muke panyi na mena, muke mwana IDPS ya Makila. IDPS viva! Boyo kanano makamu na zoloba. Soki na telemisie likolo na lingina loba eloko moko. Ndeko Raoul Télémana Yaka Madame venez. Na pesi au micro yomoko milobela. Face à Madame Zina na mono national Berthe Kennedy. Moi muta Bandundu na province ya Kwilu, précisément na Idiofa. Mais mono ke IDPS ya Makila. IDPS ke ya Banuba fe, IDPS ke ya Batinyoso, moi muta Bandundu, mais mukele na IDPS. IDPS viva! Bon, nous sommes tous les bantu ya Bandundu. Mais nous sommes tous les Bandundu, nous sommes Muyanzi ya Bandundu. Muyanzi ya Bandundu, secteur 2. Groupement Milundu, territoire ya Kulungu. Bankalo kotana, baparti na bango, Palu. Na MLC ça mboka bantu ya Bwala ya Équateur ou bien ya Bandundu mboka tata ba parti ya Bwala na bo. Mais mu ponaka IDPS parce que j'avais tenu compte ya valeur. Bana kulana makambu ya mbuta muntu Tshisekedi bana kutuba. Mutu ande likambuke lawa mukelanga awa. IDPS viva. IDPS viva! IDPS viva! Pona nini na sengi bandeko na biso batelema. Baza ebele, j'ai pris qu'un échantillon. Maman oyo na telemsaki liboso, maman na biso Gisèle, na période ya campagne pour la députation nationale, Nazwaki azaraki première suppléante nanga. Natunaki mobile naye na lobby na sepeli madame nayo azala suppléante nanga. Mengaza mutwabano nute. C'était juste pour passer un message na ba oyo par manque d'arguments balobaka que non IDPS ezaka baluba. Mais le problème est à quel niveau? Nakotika likamboana te, puisque trop c'est trop, cet individu, par manque d'arguments, raconte beaucoup de bêtises sur l'IDPS. Pour votre information, directeur des cabinets adjoints chargé des questions juridiques, il y a chef de l'État, professeur Eberan, Otoyo Kanaki Naye, Otokutana Ao, Azamutu ya Bandu. Mutu ya Kwilu pe, Muyanzi pe. Mais je me demande comment expliquer un monsieur qui a géré mal le pays quand il fut premier ministre. Azokende Toyo Kananano, s'il vous plaît. Monsieur Mouzito, je cite son nom. Je cite son nom. IDPS viva. Bino
bolandaki discours ya mokonzi ya mboka na Nations Unies. À quel moment mokonzi ya mboka a accusé les gens de Bandundu aux Nations Unies? C'était à quel moment? Au moment où nous parlons, le monsieur est en train de dresser nos frères de Bandundu contre les chefs de l'État. C'est inacceptable. Nous n'avons pas ce temps-là. S'il vous plaît, Basalaki, Lamouka, croyant qu'ils vont effacer M. Félix Tshisekedi politiquement, mais Zambé à confondre Bango Nyonso. Et ce qui est plus pire dans ça, c'est quoi? La femme de ce monsieur-là, c'est ma sœur de chez moi. Mais je suis surpris, quelle est la haine qu'il a aujourd'hui pour déplacer le débat politique, amener ça sur le plan tribal. L'État est déjà révolu. Yango, IDPS viva. Nalingi koyebisa bandeko na biso boye. Ne suivez pas les politiciens en perte de vitesse. Nayebi ke ba lieutenant naye après cette matinée nous allons répondre. Non, non, c'est ce qu'il fait. Nous avons des fédérations dans les Bandundu. Nos responsables nous ont appelés pour nous donner les rapports que je ne peux même pas étaler sur la place publique. Comment un homme politique sérieux peut chercher à tout prix à asseoir son discours sur base de la haine tribale? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? IDPS viva. Oyo eza ndaku ya bandeko na biso ya Bandundu. Oyo eza ndaku na biso ya bandeko ya Congo Central. Oyo eza ndaku na biso ya batu ya Équateur. Tango aza koloba biloko wana. Alobi est-ce que bomoni bazwi mutu a Bandundu toloba na configuration ya Grand Bandundu. Ministre na biso ya affaires sociales Madame Rose Boyata aza mutu a wapi? Bolingi bolongola ye akoma wapi? Non, il faut koluka ba argument mosusu. Yango tolobaki boye. On ne pouvait pas faire route avec les gens moins sérieux comme ça au nom de la Mouka. C'est la raison pour laquelle tozwaki décision responsable ya kotambola na batu ya FCC. Toyokani? Obeta maboko makasi na makanisi ya mokonzi mboka. Moutou akosa binote. Voyez comment est-ce que les gens continuent toujours à combattre un innocent qui n'a rien fait. Boyebi nyonso wana bazo sala ngo pona nini? Boyebi pourquoi? Non. Eza jalousie munene par rapport à succès diplomatique oyo Fachi Beton asani. Makambo nyonso wana boyebi Nzambe a inspiré batu ebele même balanga nzembo metobande koyeba makambo wana te. Boyebi musicien na biso oyo atika biso pe a son âme ndeko Madilu système ayemba nzembo na sala ya nini voisin na ngai. Voisin tika motema mabe yango biloko bino boza komona oyo. Comment expliquer mutu oyo a géré primature d'une manière catastrophique? Mais Lelo a commis d'honneur des leçons. IDPS viva. IDPS viva. Naza koyeb Sabino Boy. Naza koyeb Sabino Boy. Bolanda qui même ba Camerounais bazoloba batinde la bango Fachi Beton comme ça bango batinde la biso ba konza bango nyos. Boyokaki. OK. Mais c'est pour moi aussi une occasion d'apaiser les esprits de nos frères camerounais. Fati, c'est un don de Dieu pour nous les peuples congolais. On ne peut pas
changer Fachi avec qui que ce soit. Que nos frères camerounais se tranquillisent. Dieu va les visiter aussi à leur tour. Ça c'est notre tour, nous les Congolais. Félix n'a pas d'expérience. Félix n'a pas d'expérience. Et comme récitation, il y a à ma mère, femme noire, femme africaine. Mais lelo, Fachi o babane kolobawana, à mettre tout le monde d'accord. Bobete la Fachi beton ma boko. IDPS viva! IDPS viva! Eza volonté en Zambie. Mais nazako répéter malobanas na ebsabino aw. Nazo ebsabango que pas continuer ko bundisa Fachi béton. Mais ils vont connaître les mêmes sorts que les Égyptiens au Babando Landabana Israël. Les sorts de l'Exode 14-13 et Kokutanana Bango. Lokola baza bateti, lokola bazo comprendre que c'est un ouen de Dieu, ça ne sert à rien qu'au bundisaye. Ils vont finir très très mal. Naza koyeb sabino leloke. Exode 14-13. Oyo Zamba Ebsaki Moïse que Yebsabana Israël base à la Kimia. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. IDPS viva! IDPS viva! À chaque moment, ceux qui n'ont pas bandé qu'on a bisoana, n'a moté mamabe na bango. Nalobaka, merci Seigneur, c'est l'accomplissement de ta parole. Parce que Batouana, Bainiye, ceux qui ont tenu bango à Salinini, réponse exacte. Botikala comme on a été à Zole Kanachène et à la télévision pour se justifier. Bakoselinga, balobi boy. C'est quelqu'un qui a la sémence de Dieu en lui. Atiki Zambe Azako Bundela Bitumba Nyonso. Batouana va impressionner Binoté. IDPS viva! IDPS viva! Yango Nakosenga na bandeko na biso oyo tozana bango aw. Batika ko distraire bino à travers les réseaux sociaux. Bokende ko attaquer exécutif Nabino. Non, eza exécutif baza ko attaquer te. Baza ko attaquer mokonzi mboka indirectement. Balingi ba fragiliser à travers parti politique naye, famille politique naye. Kaka binos ne bosala ki batwa na échec na Genève. Eza boete. Eza boete. Bomi bete la maboko makasi bana mayele. IDPS viva! IDPS viva! Nakoye bisabino eloko moko. Lelo bozana bakonzi oyo bazosa la fierté ya parti na biso IDPS. Parti oyo ba créa ki yango le 15 février 1982. Parti oyo et connaître bava nyonso. Bato ebele bazalaki na parti oyo balongwa bakokaki ko supporter pas cité mais bino mibali ya mayele basi ya mayele ya lokumu na bwanya bolobaki tokotika bitumba oyo te. Lelo bota la je ya bato wana banguna ya Fachi na lobi bato bazobundisa chef de l'État ba créer banine ebele na ba réseaux sociaux. Moussala na bango matin, midi, soir, il faut qu'on finga bakonzi ya IDPS. Baza komi benga toza bachisekediste. Mais toyo kananan bato bazo finga wana. Bato wana bazu direction ya IDPS na 2 ans ya pamba. Par rapport ya bato bajiraki IDPS 37 ans sans cause de pouvoir.
est-ce que Batouana bakoki ko mériter traitement ya ndenge balingi kosala bango na koyeb sabino que ce sont nos amis au bazalaki na biso lobby o lelo bakoma koyeb sa ba faible en esprit bon monite que parti ezokufa mais soyons sérieux parti wana ezalaki na statut à parti de l'opposition fille aînée de l'opposition mais lelo bato boza ko critiquer wana ba changer statut à parti et commis parti au pouvoir en tout cas bobete la bakonzi aide pesa maboko makasi biso toye pona ko jouer na pouvoir ote tokoti na magistrature suprême biso ba villageois biso ba illettré biso ba tutoye bata kokoma kombo na biso te mais baza kolekisata na bango pamba Zambe azwaka bato ya se pona kolakisa munene na ye Zambe aboyaki IDPS viva. C'est que nos amis n'ont pas encore compris. Zambe aboyaki kokomisa IDPS na pouvoir avec batu ya minene bango bayebaki wana. Puis ceux qui IDPS komaki na pouvoir balingaki balo baboye. Si nous sommes arrivés ici, c'est à cause de mon argent, c'est à cause de mon diplôme, c'est à cause de mon rang social. Mais Zambe aye kozwa biso. Azui Kabund mutauti kamina yo yakao atie alobi yo kabuya yakao oti wapi monga fula telemao zone mo commune o examen parmi ba commune ya minene te azu équipe nyonso atie alobi c'est avec vous que l'IDPS va arriver au pouvoir bon mona munene ensemble mais comme ces gens-là sont des incrédules ils veulent toujours revenir sur le passé vérité des urnes oui vérité des urnes s'appelle Félix Tshisekedi. Moutou Ako Sabinote, je l'ai dit avec précision, victoire Nabiso, Moutou Ata Mokote, Apesa Biso cadeau. Biso, Totangisi Makila Bandeko Nabiso, jusqu'à la victoire finale. Nde yango bomona kanazaka très jaloux na victoire oya IDPS oyo Moutou Akoya Kosakana Nangote. Yokani malam, Moutou Ako Sakana na bino ndenge bozawa na te d'abord. Boza bato alonkoso te oyo botikaki bitumba IDPS pona kolanda mbongo bomibetela maboko makasi nayokaki likambo mosusu c'est pour moi une occasion ya kolobela likambo wana IDPS viva po bomona lukuta ya bato na ba combattant baza faible en esprit baza koyebisa bango boy bino ndenge boza wana balingi ba nommer bino kabuya nda azo bloquer soyons sérieux mutu oyo azo bunda pona 70% ya ba combattant mais akende lisusu ko bloquer nomination à ba combattant est-ce que vous trouvez ça normal? Non, je vous pose la question puis c'est ça qui se dit. Oh non, azo bloquer ba nommer biso azo bloqué pas nommé Songolo Pakala. Non, c'est du mensonge. Botuna Mouto kwa bisabino que secrétaire général azo bloqué. Oui, dossier ngweze na maboko anani bisoto kende ko yebisaye que nommé Mouto Songolo Pakala. Et ça c'est du n'importe quoi. Bolanda biloko wana te. Tokani malam. Tokani malam. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Je suis votre responsable, je dois vous dire la vérité. Nga lokola mobatelia pate nayoki batu baza kokosa ba combattant pesanga $50 pesanga $10 pour ba engager yo na bien que combattant za na mbongo te nga na kosepela na biloko wana mokonzi nini oya koyoka ke bazokendozwa bana na ya basi bakomisa bango ba makambu sous prétexte que bakotia bango na misel mokonzi anakanga munoko. Est-ce que c'est normal? Yango na lobaki boye. Avant de prendre une décision quelconque, ba collaborateur nanga ba président fédéraux bango batele malikolo
Pour la ville de Kinshasa, IDPS viva. Bayebi Singa, formation Songolo parce que les autres ka place Songolo. Na bengi bango na lobi ba papa boya nan. Est-ce que boyebi que bazo formé batu côté boye na compte IDPS. Papa boyebi Singa que boyebi makambwana. Boyebi yango. Boyebi yango te. Mais soyons sérieux, chers combattants et combattantes, la base que vous représentez ici. Bovanda. Nana lobi boye. Beaucoup risqué, beaucoup de la biso, balou ravisseur na bergerie. Na yebisi bato babandaki ko former batwa na boye. Bozala en contact na ba président fédéraux comme ça tokoyeba oya uti wapi to identifier ye olie bo memela biso ba mercenaire mabe na lobaki ezali wapi mabe na lobaki eza wapi olie bayebisa bakolo bango bazwaki oh non c'est le secrétaire général qui bloque. Non, je me demande, d'un côté je milite pour obtenir notre 70% pour battre Bazomisala, mais quelque part, n'a pas bloqué, déjà si la voie d'être engagée, est-ce que vous trouvez le point normal? Na lobby que Bandeko, base à la série, Yakoye Bisa, ba membre nyonso bazwa qui formation et pas na bango, baye Bisa bango vérité. Et ça été parce que Babandeko Bisa batouana boy. Nous faisons tout avec la bénédiction du chef de l'État. En tant que secrétaire général, nake inde tokutana mokonzamboka. Na tuni alobi makambwana ayebi yangote. Na bengi président fédéral ya Tchango. Na lobi na yo kikune pa na yo mutu moko pe azo former batu. O aza envoyé par chef de l'État. Mais ngana aza ko instruire yo que suspendre mutuana comme ça. Si c'est vrai, chef de l'État aza mokonzi nanga ko benganga koloba. Bon lever mesure wana. Il devait se vivre. Mais c'est là où même bateau va rançonner mbongo, batikala koloba mais yo lobaki obando ya na bénédiction à mokonzi. Comment bazo sanctionner yo mokonzi wana aza ko intervenir te. Même des petites questions au bat bakoki ko poser, baza ko poser ngote leur problème. Oh c'est Kabuya qui bloque. Ba combattant na yebi eloko mon côté, na bloqué eloko mon côté. Mon souci est que bon se retrouver na badro na bino mutu a exploité binote neti bilanga na ye toyokani malam toyokani oui et ken ewu nungu kazo kende Bukavu na zuit téléphone nanga na bengiye ayambinga lobi oui c'est une vérité nazo kende Bukavu na kokende Bukavu lundi. IDPS viva. Toza mukolonini, toza jeudi. Boyo kamalam. Na lobela kama kambuana au mukolo mususu ke mokonzamboka apesi na IDPS nyonso o mutu apesaka. Mabe ezako utepa na biso. Pona cabinet na ye bato baza tout autour ezaka ka bato ya IDPS. Ezabo ete. Batuana nde bakosala pont entre biso na makambo mokonzamboka zosala. Tant on a eu information, j'ai dit na yebisi que me yozo kokende biso pays de pes tokoki kolando ata na simate ata tokolanda na mutuka ata na vélo, mais l'essentiel toko ma place yozali po oza mwana oya biso mutsoki aboti mwana alinyata la koma mwana aza kokola ezabo ete IDPS viva. Tant on a ici mokonzi alobi me sikoyo ngana zali aw. Makambu oyo, merci. Makambu oyo ezali venez. Makambu oyo, tiens ça comme ça. Makambu oyo za koloba okoyebisanga makambu ya ba drapeau, okoyebisanga makambu songolo metoko sala nini. Na yebisi mokonzi ke naza mwana mobali na ko débrouiller na marque nanga. IDPS viva. Ce n'est pas pour rien que Nazali a comme votre secrétaire général Nakoki kolela lelate, mais l'essentiel pour moi est Zak Nazwa information. Mais là où les bas blessent c'est où? Baninga mususu
bazwaki information 2 semaines avant. Mais ba oya biso o zape o bazapembe na mokonzi. Non, eza droit ya balie na biso ba yebisa biso te. Biso tozana ba oya biso tout autour ya mokonzi. Bangonde ba ko yebisa biso. Tango balobi makambwana na ke butu et pas président na biso ya parti de Jean-Marc Aboun. Na yebisi ke mokonzi azo kita na Bukavu lundi. Lelo toza jeudi na butu. Lobby il faut to banda musala alobi ok. To se répartir ba tâche. Ye asali si ba drapeau oyo national fongola nini wana. Asali si ba drapeau oyo plus de 1000 drapeaux. Ba drapeau oyo. Ozomona asali si plus de 1000 drapeaux. To sali ba koli butu to kangi na biro na ngao. To sali si ba polo. Bimisa. Plus de 1500 polos. Botala musala oyo salamaki. Ozomona ba polo. To sali si ba polo. To sali si ba drapelé. Drapelé za chapeau ezali. C'est ça. To sali si ba chapeau oyo. Comme ça. Ouais. Il de fait viva. Biso totia kamakele l'été. Moussalande. To sali si ango rapidement. To sali si biloko wana boyoka bien. Et si ka batu mususu ba travailler dans 2 semaines, biso to travailler na 2 jours. Na butu ya samedi. Samedi wana na ba héros na convoqué réunion. Avec tout le monde oyo bandeko ya Bukavu na ya Goma. Na lobby loko les fédération na bino, Ligue des jeunes ya IDPS Bukavu, Ligue des femmes, fédération bovanda pour na réussite ya arrivé à chef de l'État. Ngai bokokota na avion na bangote, tokota na avion ba passager nyonso tokende kuna tokende kozela ye. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Tango tosali musala wana. Esili Ernin 21h. Na bengi bandeko basalaka na aéroport. 23h na débarqué kuna na ba jit na nga nyonso na ba carton na biloko 15 colis. Ba drapeau, ba banderole, biloko nyonso. Vous avez le droit de connaître ça. C'est votre droit. IDPS viva! IDPS viva! Batu, bakokwe sa bisote, puisque nous avons le souci de servir le pays et les chefs de l'État. Tango na komikuna, na sengi ba service ezakuna, na zui ba koli nyonso na tiki wana, samedi na ba 1h du matin. Na longo aéroport, na komie pananga, na 26 chefs de délégation, na batu nyonso, na epsi bango ke lobby boza na aéroport na 5h ba charger biloko. Destination Goma. Soki bokomi na Goma bozwa bato ezala bokomi na 19h. Bozwa bato destination Bukavu. IDPS viva. Viva. IDPS viva. Viva. Tango batu déjà 4h du matin na bandi ko benga moko na moko. Oh, secrétaire général tozana nzela aéroport. Effectivement bamati bangonyo so avion ba komi na Bukavu 18h ba mususu balobi tolala nga lobi oya kolala sera sanctionné. Destination Bukavu bango tout bamati na bateau destination Bukavu 6h du matin tour na bango siko balamusinga na kongi mokonzi to komi na Bukavu na bi bravo bo banda musala ya ko dispatcher ba drapeau bo occuper ba grand coin de la ville pona koyamba mokonzi. Mes chers amis, mais oyo biso totangi na réseaux sociaux de certaines personnes qui se réclament de l'IDPS. C'est inacceptable. Babandi kofinga biso, les incompétents, oui, nous sommes des incompétents parce que nous avons amené l'IDPS au pouvoir. Avec notre incompétence, l'IDPS aujourd'hui est appelé parti présidentiel. Vous mettez la maboko makasi.
UDPS viva na lobby boye na moni bandeko na biso ba ministre ba mususu ba komi ko revenir à la raison naza koyebisa bino boye bolimbisa batu nyonso bazwaki temps na bango ya koloba ke boza na niveau intellectuel te bolimbisa bango UDPS viva UDPS viva na lobby boye pour votre information mokonzi ya mboka toyokana s'il vous plaît UDPS viva UDPS viva boyebi eloko epesa nga lolendo ebele eza babinoyo jour moko na bando na mutuka po boyebi ke natambola na nga moko ebele babando tunanga po nyozaka na bagarde te na lobi oh mais batu nyonso mono baza na pona ko sécuriser na kotia bango moko baza ko veiller siringa mais mwana moko a piéger nga na zoya na mutuka eko mi tout à pour akwei siko atelemi omoni okende na minute wana basi ba zingi mutuka yo lingo sakana secrétaire général muyibi osalaka makamuno na le petit okomi bomisa pamba okomi botala bato sikoyo nakoma ko sengela ye bon eloko na lingi kolobeza boy ba ministre mususu ba bengi balobi baza koya awa tosilana na kimia baboyi kokutana na base ya parti na trajectoire na bango eloko mususu na lingi ko préciser ango na bapanzisa ngo UDPS viva na lingi koyebisa bapanzisa ngo boye toyoki ba émission ebele bo organiser na ba organe de presse na bino certaines personnes disaient quoi les ministres ont raison de ne plus recevoir des listes venant de leur parti politique. Mais je vais vous dire une chose. Le chef de l'État est un élu du peuple. Mais pour composer son cabinet, il s'était référé à son parti politique, UDPS, sa famille politique. Il pouvait constituer son cabinet sans se référer à nous, puisqu'il était élu par tout le monde. Il y a quelques conseillers ici. Je vais vous prouver. Conseiller Joël Téléma. Il est conseiller dans le collège de la santé. C'est un docteur. Dire que non, à l'IDPS, il n'y a pas une crème intellectuelle, c'est une insulte. Voilà. Il est là. Conseiller Ange Téléma. Il a mis parti dans la négociation ébélée. Aux niveau d'études. Diplômé supérieur en administration des affaires de l'Université de Liège. Université de Liège. Combattant. Téléma. Conseiller à chef de l'État. Oui, combattant Raoul Ngala Moussaka, licencié en sciences économiques de l'Université de Kinshasa. Oh non, Kabouya cherche à nous envoyer les gens sans niveau. Est-ce que... Non, tout ça qu'on fait ça. Téléma papa. Conseiller du chef de l'État. Conseiller du chef de l'État au collège Pétentique. Okay. J'ai 3 licences. Il y a une licence en statistique, j'ai une licence en mathématiques et j'ai une licence en animation culturelle et développement. Merci. UDPS viva! Ngai combattant Jean-Dédé Minembou, je crois que Bana Tchangu Nyonso Baebi Ngai Nazaliaki candidat à UDPS en 2011. Je suis professeur à l'université de Kinshasa. Je suis docteur en sciences agronomiques, ingénierie biologique et environnementale. Donc, UDPS est allé place au Batuamayele, Babandi, Nakati, République démocratique du Congo.
IDPS viva. Yannick Pires Loutadila, je suis ingénieur électrotechnicien à Toulouse, en France. Je suis représentant personnel du chef de l'État. IDPS viva. Je suis Kilo Lamakwa Ladon Baudric, conseiller du chef de l'État en matière du commerce international. Je suis doctorant à l'Université libre de Belgique. IDPS viva. IDPS viva. Nalingi tsikoyo nalina sala mise au point moko. Ba conseiller nyoso batelemi ao. Est-ce que chef de l'État muto consulta kibinopo kokota na cabinet na ye? Kaka biso totali ba CV na bango to lobby, il faut totinda crème intellectuelle qui ne ko servir mboka. Bao baza koloba Kabuya na Kabondo balingi kotinda ba copain na bango. Nani aza membre ya famille nanga na bino nyonso botelemia. Bazaliao. Hein? Par manque d'arguments. Batu balingaki ko échapper droit ya parti. C'est votre droit. Moutoua intimidé binoté. Na lobby ke bozali awa bino ba panzi sango. Bomoni même D6 abimiao. Même gradué abimiao. Mais bino bazako tinda ba écoutez, j'étais choqué tant on a moni bazo tinda ba mercenaire. Oh non, tala okufa pamba IDPS hein, eza pépinière ya crème intellectuelle. Soki totindi nenge tozabo etelema nanu. Mais moral. Totindaki docteur Moko na gouvernement eteni akei, c'est ça non? Na collège ya ba conseiller o etali makambo ya santé. Totindi ba docteur bazakuna totikana ba docteur mususu telema. Asa docteur. Siko soki bon. Na lobby toyokana nanu. IDPS viva. Bovanda. Mutu a impressionné binoté. Na laksi bao po bao ba vandiao. Tala bao ba vandi kuna wana. Ce sont des professeurs. Baza bato IDPS. Yo sikoyo ono balingi bakwendo o imposer ba ministre ba tout ça niveau. Di sala musala na yo soki ba pesa ke $100 tia na poche et ceux qui wana biso tokosala clientélisme te toyokani malam naza kolobake likambo wana c'est une question de vie ou de mort parce que les gens qui tiennent ce discours importunent le président de la République. Ces gens-là ne s'adressent ni à moi ni au président du parti puisque bato biso totinda qui peut pas servir mokonza mboka toyebisa ki bato nyonso bosala ba investigation na bino soki bokokuta mutu sans papier azakuna bango ndenge baza boy même un autre régime bako travailler puisque baza na niveau IDPS viva. Cela ne veut pas dire que Bobanda ko s'en prendre, ko diminuer, ko minimiser ba combattant mususu o bazala ki engagé na combat. Tango tabando kende ba marche wana totuna ki mutu diplôme. Hein? Est-ce que toyo kananano s'il vous plaît? Tango tozo kende na ba marche wana totuna ki mutu diplôme. Ça c'est notre problème interne. Nous savons qui placer à tel poste, qui peut servir le parti, qui peut faire ça. Et ça peut être Bozela Makambo Naza Kolobawana Naza Kolobayango Naimoko Nalobaki Poba Mususu Koma neti ndenge nini neti bazo cholanga Nalobi Nakozanana ba combattant Tina ndenge bako se retrouver Pongana za la kimia Tokani Tokani malam. Bon, nakanisi makambo na uti koyebi sabino aw. Boza batu, boyoki yango, pourquoi na ponaki ba point nyonso wana pona kosolana bino na mukolo alelo. Matinée politique ekotika la nango, ndenge tosala kiango après liwa ya papa Tshisekedi. Notre silence, ce n'est pas un signe de culpabilité ou bien un signe de faiblesse. Tokani madame.
Nous devons défendre les intérêts du chef de l'État et toutes ses actions. Toyokani? Pona mukolo lelo tosuki awa zamba pambola bino. Allô? Naya wa santé eza misuma? Ah! Mon fils, pour ma santé, misuma? ah, kokate linga lingala. Bandeko, misuma ezali kokatela moto lingala te. Oh! Ezali mito de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, moto nyonso oyo afikaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, bwete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye. Misunga akosokipe na mort mpe korbia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po eti bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoka. Na misunga ta santé c'est ta vie. Eye papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa. Ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui.
Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Masolo kitoko.